chers frères et sœurs dans les Seigneurs, de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Rien que la vérité avec Ruth Moussamba dans cette chaîne chrétienne Tolonacé TV. Tolonacé TV qui est dirigée, une conception de l'évangéliste Maman Anne Kalambaye depuis la France, à qui je salue. Shalom maman, shalom à vous, shalom et merci pour la Tolonacé TV, cette chaîne chrétienne en ligne. Oyo ezo sungaba na nzambe nyonso na bakwa nyonso mokili o bakoki kozwa biso. Shalom aussi à votre époux, le gardien du temple, pasteur Carlos Kalambaye. Shalom aussi à vous qui êtes branchés de partout dans le monde, besoin de Kenya, besoin d'Afrique du Sud, besoin de Jamaïque, Norvège, États-Unis, Canada, France, Mulhouse, besoin tellement ébélé en Allemagne, Pekuna, besoin de Suisse, besoin à Londres, Angleterre, Bozali, besoin tellement ébélé partout. En tout cas, le plaisir est pour moi de vous retrouver aussi. Et shalom à vous. En tout cas, bon parcours. Nabuno na Bandila Nabuno Nyonso dans toutes vos entreprises. Parcours Malamu. Si vous voulez nous contacter dans cette émission, n'hésitez pas. Déjà, c'est une très bonne chose pour nous. Vos remarques, c'est vraiment du bien. Vos suggestions, vos encouragements aussi. Ma question, et c'est vraiment que vous nous considérez. Merci beaucoup pour cette considération que vous nous donnez. Alors, les lots, zongi na sujet moko kare témoignage. Oyo to taki koza nango la fois dernière avec l'évangéliste Dieu merci Kinsala. Ye Oyakufaki a Sekui, Tozana et les sous lelo pour la continuité. Il y a émission Tozala qui Tozala depuis un certain temps. Mais Nako Yebisa déjà Bisoba Nanzambe fidèle internaute que nous allons faire un jaugeage. Donc Tokosala une descente sur terrain pour la récolter aussi vie. Il y a Baebaki évangéliste Dieu merci Kinsala pour bimate que non ce sont du blablabla des bobards parce que Mokile comme la makambo belé beaucoup que non soit Ezekiel leur monté de toutes pièces, mais il y a de ces personnes qui ont vécu cette disparition. Il y a souffle de vie, il y a évangéliste Dieu merci parcours, il y a évangéliste Dieu merci et pendant ce temps là et viva qui peut témoignage exclusivité. Il y a une prochaine émission mais pas pour aujourd'hui, donc ce n'est qu'une façon à commettre Buno au parfum que après cette émission, disons surtout clôturer la émission qui va venir, on va faire un jaugeage, une enquête Tokokita na évangéliste Dieu merci Kinsala Kufaki Asekui pour Nakoye Banine et les Kaki. Alors c'est avec lui d'ailleurs que Tozozong a sur les lots, à qui je salue. Shalom évangéliste. Shalom Mamarit. Boni. Bien Angolo Nzambi. Parce que vous avez temps d'ailleurs vraiment pour na le là-bas Nzambe makamunini oyo monaki na jour au Kufaka. Et puis donc tout ça vraiment les singoming vraiment merci beaucoup. Merci ngapi nazana esengo vraiment makasi ndenge bozoa ko visiter ngai et pas ngai to solola afin que bana Nzambe bayoka makamunini oele kakasi manaliwa. En tout cas nazo pesa bino ba merci Nzambe vraiment a pambola bino mingi. Donc ngana zaka wana ata babengi ngai na 2 heures na 3 heures. Donc attends lala epongi na lala ki makasi stop baola musanga kaka toza na émission mbamoto okendo démarrer mbamoko. Donc là naza prêt pour naza na souci que message oyo et comme la bana Nzambe nyonso to bisika bazali. Donc yango chaque fois bato soki bayo lukanga bayo solliciter nga natina na témoignage en tout cas na boya raté na yamba bango. Merci beaucoup. En tout cas, je souligne que c'est vraiment une personne qui est prête à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Donc, Nenge Zakaba, journaliste, Batambolaka, pour la information. Mais ici, vraiment, on ne nous a pas fait marcher. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Lolo, matière, Nabus Zalinini. Bon, Lolo, mingi to lobela. Message au Nzamba pesa ngai pour na Afrique, Congo, pe to lobela lisusu
esika oyo jugement kozala pe bilamba oyo tokolata tango Yesu akoya mpona koya kozwa ba oye mpo nga namonaki yango donc lelo tokolobela yango na kati ya sujet na biso ya témoignage. Merci. Nalingi tolobela sikoyo likambo to bananano na lieu de jugement ekozala wapi ekozala ndenge nini na bilamba nini tokolata wala vraiment réveiller curiosité nanga makasi. Merci pour la parole Maman Rite. Na kati ya kotambola wana na kati ya ndako wana tokotaki nde tobande pe kotambola na kati ya ba chambre bazolakisa ngai chambre moko lolenge nini ezali bongo tokomaki na chambre moko tant tokoti na chambre wana namoni chambre yango efungwami ezalaki monene mpe namoni batie bakiti ebele pe bazwi mesa moko na liboso eza na mesa moko ya monene pe na bakiti na 3 kiti babi na ngai omoni sali oyo eza sali oyo bisika jugement ekozala donc nzambe aosambisa bato awa donc bakiti oyo omoni boye eza bakiti oyo bato baofanda ntango nzambe abanda kojuge bato bakiti oyo mesa oyo omoni na bakiti oyo eza liboso oyo eza bisika nzambe aofanda mpona kojuge bato donc eza vraiment ndenge omoni nde tokendaka batribunal nde batribunal na biso eza ndenge mpe kuna ezali sikoyo ya kuna donc eza vraiment kitoko makasi koleka batribunal na biso mpe eza sale moko vraiment monene nde bayebisi ngai ke awa nde bisika tribunal ekolekana bisika bakosambisa bisika bakojuge bato mpe na kati ya kotambola lisusu toyaki kokota na chambre moko na chambre wana namonaki bagarderobe na bagarderobe wana namoni bilamba barobe ya pembe mpe barobe mosusu ezalaki na bapete na mapeka barobe mosusu ezalaki na bapete te babi na ngai mpe na barobe mosusu balakisaki ngai eza na 3 étoiles barobe mosusu ezalaki na 2 étoiles barobe mosusu ezalaki na étoile moko barobe mosusu mpe ezalaki na étoile te donc eza nango na pete mais eza na étoile te barobe mosusu ezalaki eza mpe na pete te donc ezaka robe babi na ngai omoni barobe oyo eza na 3 étoiles eza robe oyo bakopesa na mutu oyo asalelaki nzambe na ye na ndenge ya solo asalelaki nzambe na motema ne mobimba amisakrifiyaki amibomaki mpo na nzambe nde mutu wana bakopesa ye robe oyo eza na 3 étoiles yango akolata mpe mutu oyo robe oyo eza na 2 étoiles nde eza bato oyo asalelaka na ye nzambe mais comme tel vraiment te amipesaka vraiment comme tel te mais asalelaka na ye nzambe nde mutu wana bato ya genre ya bato wana bakolata robe oyo eza na 2 étoiles abi eza susu na bato mosusu oyo ye andimeli Yesu mais asalelaka na ye nzambe mais ya ndenge ya kaka mais azosalela nzambe bato wana bakolata étoile bakolata robe ya étoile moko pe oyo aolata oyo aza andimeli Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi me atikalaka mondimi simple asalela nzambe eloko te ya olata ni robe ya pembe mais eza na bapete te
C'est que au lobby ndenge o akola ta robe eza sans étoile, une robe blanche simple. Ba o andimela ki Jésus comme son Seigneur et Sauveur a cela qui nzambe te. C'est que ba o ba bongola ki motema avant kufa. Abi Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, mais il venait du mal. A otako sala mabebele. Robe ndeni akola kolata. Na pesa lokolo exemple ya moyibi. O babaka ki na Yesu nekulusu. Yesu alobi na ye na pokwa lelo tokozala yo na paradis. Ndeti moto wana asali nzambe lote apesa dimite apesa offrande te asali do azwa baptême te. Donc moto wana ye aolata kaka robe ya pembe. Aolata kaka robe ya pembe, robe neza kaka robe moko simple. Donc robe kaka ya pembe, donc yaza ya prime te po asali la nzambe lote. Toyaki kobima wana toyaki kokende na chambre mosusu. Na chambre mosusu tokomaki namoni bacouronne pe na bacouronne wana namonaki bacouronne wana batia pe bétoile. Eza na bétoile, mosusu eza na 3 étoiles, mosusu eza na 2 étoiles, mosusu eza na étoile moko. Bacouronne mosusu pe eza une étoile te. Donc babi ba couronne o ba opesa nkapa batu oyo basalelaki nzambe na solo bango nde ba opesa bango ba couronne. Moto asalelaki nzambe te azaki mondimi simple ye ba opesa couronne ni ezala une étoile te. Tokendaki su na chambre mususu namonaki ba ceinture. Donc chambre na chambre ezaka uniquement ezaka na biona. Donc ba couronne eza na chambre nango, ba robe pesa na chambre nango, ba ceinture pe namonaki na chambre nango. Namonaki ba ceinture ebele. Ba ceinture mususu ezaka ba ceinture simple, ba ceinture mususu ezo ngala. Bongo babaki nanga ba ceinture oyo batu o basaleli nzambe na motema na bango mobimba ba mi sacrifiaki ba repesa bango ba rolatsa bango ba ceinture oyo ezongala pe ezana ba bétoile tout autour na yango. Bétoile wana eza ya or basalango na matière moko ya chair. Bon, moto asalelaki nzambe ka bongo ye ba opesa ye ceinture moko ezongala meza na bétoile te. Moto azaki ka mondimi simple ye ba opesa ye ceinture ezaka simple. Ezongala te ezaka simple. Pe tokomaki na chambre mususu nde namonaki ba sandal. Ba sandal mususu eza ya pembe. Basandal mususu eza ya blé. Basandal mususu eza kaka ya simple ka bongo. Babi basandal oyo eza ba prime pe oyo bakopesa epai ya mutu oyo asalelaki nzambe na ndenge ya solo amipesaki corps âme esprit na ye na osalela nzambe andimaki kokufa mpona Yesu pe mutu wana bakopesa ye sandali akolata sandali ya pembe. Sandali ya pembe pe sandali wana eza na bétoile 3 étoiles. Donc moto asaleli nzambe na ndenge ya solo na motema ne mobimba. Donc yebilo ba opesa eza kaka na bétoile misatu mais na ba ceinture ne eza sko na bétoile ebele. Donc wana eza ba prime oyo nzambe akopesa mutu na mutu selon musala oyo asalelaki. Puisque eza na mutu mususu ye nzambe azosalela nzambe aza makasi na kosunga batu oyo baza na position ya faiblesse, baza na ba problème ba difficulté, donc problème amuninga akomisango ya ye peka le même mutu wana ye azoteya batu liloba na nzambe batu baza libanda na Yesu azokotsa bango na kati na Yesu. Donc mutu ya genre wana donc azo travailler dur. Donc mutu wana bakopesa ye robe oyo eza na 3 étoiles pe couronne oyo eza na 3 étoiles na ceinture oyo eza na ba étoile ebele po asaleli nzambe na ye lolenge oyo esengeli. Mais mutu oyo eza na mutu mususu ye asukeli kaka
na kokombo l'église asukeli kaka na kopangusa bakiti donc ye aozwa ceinture aozwa robe oyo eza na étoile moko pe na ceinture oyo ezongala meza na étoile te pona nini boko sela nzambe kokomba église eza kosela nzambe te bon nyonso to eza kosalela nzambe mais bible ebi ke nzambe akofuta mutu na mutu selon musala oyo ye asalelaki voilà musala eza musala mukie si on peut le dire comme ça bon eza musala mukie te eza musala mais eza ndeti ngala koloba ntango na bongoli motema musala oyo na bande kosala na église ezalaka kokombola l'église kopangusa bakiti siri wana bazo ezalaki ba église ya basaki ya midema wana bokangi yango tutoto nga na bando okanga basaki wana ya église ezalaki musala na nga na bando osala na musala wana mpe yango kaka nzambe abengela ngai mpe na baka musala wana kootika ngo te ti lelo ata lelo soki nakende église soki nakomi avant na babando obongisa église te ngai nde na wabongisa ngai nde na wapangusa malgré que naza évangéliste mais qui kozala évangéliste to kozala pasteur eza nango gradité donc ata naza évangéliste ata naza pasteur soki na ye na église na moni ke église eza nanu ya kobongama te ngai na wabongisa mpo eza mosala na ngai eza musala na ngai oyo nzambe abengela ngai akuti ngai na musala wana mpo lelo nakomi évangéliste donc eza musala donc nyonso tu oyo tosalaka eza musala ata tobetela nzambe maboko eza musala mais nzambe abiki akofuta mutu na mutu selon musala oyo ye asalaki donc nde bayaki komema ngai susu place moko nde balakisi nga babiloko wana nyonso tu nde baya kolongola ngai place wana baya komema ngai place mosusu na place bamemaki ngai nayaki komona basani moko 5 sani donc eza basani moko eza basani moko ya minene babaso ya minene wana babase moko boye ezotaka lufu bazobengaka soki sokola papa donc numéro suka tellement eza munene yango bazwi babambi yango kombo sokola papa donc bajara babase wana namonaki yango ezalaki 5 bassin na 5 bassin wana namoni bazosopa bambuma moko ya mike lokola bagraine na sani ya liboso namonaki basopaki bagraine etondaki na kati ya sani wana mpe na sani ya mibale ezalaki lolenge moko na sani ya misato mpe ezalaki le meme bazosopa bagraine ezotonda na kati ya basani wana na 4e sani mpe ezalaki ndenge moko bazosopa bagraine ezokota na kati ya basani wana mpe basani wana ezotonda mais na 5e sani namoni bazosopa bagraine mais likolo ya sani wana namoni loboko moko ya munene likolo ya sani wana pe bagraine nyonso tu oyo babande kosopa na sani wana ndambu kaka nde ezokota na sani mais ya ebele ezokwea likolo ya loboko babi na nga 5 sani oyo eza 5 continents ya monde ezolakisa 5 continents ya monde balobi na pambola continent nyonso surtout continent na bino ya Afrique na pambola yango makasi mais eloko oyo ezosala ke bo vivre bénédiction te oyo natia na continent na bino ya Afrique eza loboko oyo eza likolo ya sani. Pourquoi loboko wana eza likolo ya sani? Abi bato bazala en tête ya Afrique bateka Afrique na maboko ya diable yango Afrique eza na sous contrôle ya diable yango ezosala ke moyebo vivre bénédiction on atteint na continent na bino ya Afrique ezate mais abi surtout mboka na bino Congo abi na yebi Congo et tant na monaka Afrique na nzela ya mboka na bino Congo abi na pambola Congo makasi
mais eloko ozo sala ki bo vivre bénédiction te on atana mboka na bino Congo eza ya liboso eza entre bino na bino ba congolais bolingani te bolingo eza te entre bino na bino ba congolais pe abi kozanga bolingo ane bandi banda na bakonza mboka ti na ba petit peuple bolingo eza te nzamba abinanga ennemi ya congolais ezaka congolais yemoko congolais ali komona te ndeko na ye a progresser congolais ali komona te ke ndeko na ye azala bien congolais soka moni ndeko na bandi komata akosala tout abenda na makolo akita po bakoma niveau moko batikala kaka niveau moko eza bolingo te abi kozanga bolingo wana yango ezosala ke moyebo vivre bénédiction on atia na mboka na bino Congo eza te même libanda ya mboka bakongolais balingana aka te congolais komona ndeko nazo souffrir aoleka ye na nzela tiki eka abonga souffrir congolais akomona quel degré qui motema mabe congolais muta yoko luka musala ndeko na yo congolais yoko luka musala mundela ndimi mekaka congolais aboyi ndeko na ya travailler ki motema mabe kozanga bolingo nzoka nde bible te biso bolingo bible bikutu mutu azangi bolingo aomona nzambe te bolingo esengeli entre biso na biso ba congolais to lingana tant biso tozo discuter tozo swana banguna pe bazo côté la biso bazo sa nini bazo yiba biso sans le savoir abi yami balé eza bateau bazo diriger babongisa mité mais abi kasi tangu tana ngai nzambe ekokoka ngana ko pesa bino batu oyo babongisa mi na mboka na bino Congo pe na tangu wana boko vivre bénédiction on atia na mboka na bino Congo omoni lelo ata babi marche okende ko marcher le problème eza nani oyo ako diriger mboka oyo lobby yango ndeza problème o bato to kanisa wana o intel mutu na mutazo welela kaka intérêt ya ye moko ata babike o biso bato opposition biso nde peuple liboso eza lukuta tanga akoma na esika wana ye pa akoma kaka lokola ba o baza na pouvoir akoma kaka lokola bango donc problème o biso tozana na Congo yo na ngai bisika tozali to bondela prière na biso o to ko yebisa nzambe ezaki nzambe atsa bolingo kati na biso ba congolais surtout na bakonzi ya mboka eloko boma biso na Congo eza nini misala lelo soki misala eza na mboka na biso Congo mutu nyonso to azo travailler azo salaire ne ya bien mutu osa mobulu ozala te mutu otomboka ozala te mais kozanga misala na mboka na biso nde yango ezosala ke bato bazotomboka nde yango ezosala ke bakuluna bazokoma ebele nde yango ezosala ke bafazer bazokoma ebele po misala eza te nani apesaki bato misala bato baboyi kosala nani oyo ayaki tosali compagnie tozo ko engager 2000 personnes bato baboyi kokende mutu te ba compagnie l'État koute ezala lisu te sikoyo pour vivre bénédiction na ndeni bato bakotomboka te ndeni donc tozana devoir ya kobondela nzambe tsa bolingo na bakonza mboka puisque bango nde bazana ba moyen nyonso tu ya ko créer ba compagnie ko créer ba société bana mboka basala nini basala mais tant que ba compagnie ezate ba société ezate moyen bato basala ezate nde eloko zoboma biso na Congo yangwana yango tozana devoir ya obondela pona mboka o kolobaka ateke to teka Congo mutu na mutazo par na ye bon lelo bateki Congo mutu na mutazo par na ye yosoko ketongapi est-ce que pesa biso bateki mboka ya azo tandambo est-ce que bo teke longo tia romona c'est ça le problème po
place baoteki yango omona pete okoyeba pete ki bateki omona kaka bato baye ote espace eza espace na ngai bino fo bolonga sikoyo ta bateki yo kokende wapi lelo atoki etonga na mboka bapaya otongi na mboka bapaya mboka na eza mboka na yo mukolo moko baobenga na yo ta baobenga no omema ndako te otika ngo kuna ozonga a maboko pamba yango na biso bato toza a na kati ya mboka na bino bato boza libanda ya mboka toza na devoir ya obondela mpona mboka oyo nzambe atia bolingo surtout na bakonzi ya mboka na biso petit peuple oyo nzambe atia bolingo kati na biso mpe nzambe eloko ya mibale oyo tokoki kobondela mpa nzambe apesa biso moto oyo ye abongisa mpona kodirige mboka oyo Congo soki kozala kaka baoyo tokanisa oyo eloko moko echange na mboka oyo eza te mpe moto na moto azowelela kaka intere ya ye moko bongo bato mingi balobaka lisusu eloko moko ke ndenge nini évangéliste alobi Afrique eza na sous contrôle ya diable et pourtant bamindele nde bayela biso magie bamindele nde baya babanda makambo bakisi mais bango baza na vie bien biso koto na biso passe na passe selon histoire makamba bakisi et bandeli na Afrique précisément na Afrique na Égypte babande kondimela nzamba lola te en Égypte bazaki na banzambe na bango o babande ko sambela ba pratique wana nyonso tu babande ko sala wana nde sika bateka Afrique na maboko ya diable sans le savoir bon avant biso peto ya na époque ya bakoko na biso ba pratique ni o babande ko sala kombo ya Yesu yeka kala mingi te biso nde tozui occasion wana ya koyeba kombo ya Yesu bongo bakoko na biso avant biso tozala ba pratique ni babande ko sala babande ko ndimela nzambe o to sambela lelo te bazaki na banzambe na bango o babande ko sambela nde bisika to tekela Afrique na maboko ya diable sans le savoir bongo makambu nyonso nazoloba oyo parce que depuis 2002 na visité paradis plus de 10 fois donc comme le roi n'est zulunga timatete o kenda kwenda futuka donc na kendaka na zolaka e comment nzela simandako kenda ndene okufa kaka te lelo ezaka lisusu te ke nakufa na lamuka mais lelo ezaka to nzamba bana ngai eloko moko soki na lali umuta ko déranger ngai te tinga mona olamuka donc na kati ya kolala wana na kati ya bapongi nde nzamba yaka kozwanga mingi abeti singa to na paradis surtout soka za besoin koyebisa nga likambo boya sika ameminga na paradis ayebisi ngai après azongisi ngai ndeti message ya suka ona ote kozwa o batang bamema nga na paradis ezaki concernant l'église de réveil. Église de réveil, nzamba lagisinga église de réveil na forme ya mutu. Mutu azozinga na poto. Sko mutu azindi na poto atikalika mutu ya pamba. Habita l'église place ekomi. Abi église de réveil ezali sous église de réveil était comme église de sommeil. Église de réveil ici est dindi déjà na poto. Église de réveil eza déjà ya kokufa. Ba pasteur rebelle ba pengwisi bana nzambe alobi nanga ba pasteur rebelle bazo sala commerce na kombo na ngai nzambe mena yebi banguti abinanga soko zongi kende yebisa ba pasteur yebisa bandimi babongola mitema batika masumu ba pasteur batika ba pratique na bango bazo sala na mabe wana batika ko sala commerce na kombo ya nzambe nde message na utokozwa ya suka na kende paradis yangwana donc eza ndeti na partie autolobeli susu ya bilamba tokolata sali ya jugement eza ba visitation on a sali après
visitation na ngai ya 2002. Donc yango bato balanda ki témoignage oyo na 2016 na oyo balanda na 2018 eza différent. Eza différent makasi na 2018 makambo sika ebakisami. Donc presque chaque fois toujours visiter paradis toujours ya pena makambo ya sika. D'accord. Nalingi naye ba tango yebisi biso likambo ya salle, il y a lieu de jugement. Otalisi biso comment est-ce que le Seigneur alaksaki yo tokolata selon les prix. Selon les prix na ba prime oyo ya ndenge mwana nzambe asalelaki musala. Alors etikali lisusu nini? Parti nini so etikali? Retour kozonga na ngai. Retour kozonga na wana ndele ko pour moi eso betsanga motema. Donc tout ça ça qui en espace il y a 3 jours ya kokufa. Makambo nyonso nazo tozosonga nayo mama Rit na mokili awa nzoto na ngai esala 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais makambo nyonso tozosonga no awa na mona na jour moko. Eza lokola tokie na tongo na pokwa bayo ezongisa ngai. Donc et ça dit c'est 3 jours ya kokufa. Donc ça veut dire 1000 ans chez Dieu c'est comme un jour. Jour moko. Donc na mokili nzoto esali 3 jours. Mais makambo nyonso na oloba na moni yango na jour moko. Eza kwa ba meminga na tongo bazongisi ngai na pokwa. Pokuna buto ezala te, moi pe ezala te. Ba vivre na ndenge na bango. Donc le vendredi lobi samedi kuna ezala te. Ba vivre kana ndenge na bango. Donc yango awe bimi 3 jours, nzoto esali 3 jours, mais kuna na mono ndire ba meminga kana tongo bazongisi na pokwa. Bongo na nyonso oyo nzambe alakisaki ngai. Alobi na ngai boye. Abi na nga nazozongisa yo pamba te. Nazozongisa po ke kosala musala onga na tindio. Kende le bana libota na nga babongola mitema, batika masumu, koya na mwana ngai ekomi pene. Alobi na nga komitungisa mapona vi na ote. Nga moko na ozwa swa vi na yo. Nga moko na olatisa yo. Nga moko na kosalela yo nyonso. Abi yo kende loba kaka oyo moni pe o ngai nzambe na lobi na yo. Pe na vi na nga na sala effort te. Nzambe asalela nga nyonso. Wana na wakanisa batu nyonso tu o bazo soutenir œuvre oyo. Zamba pambola bango mingi. Po eza moyen moko oyo bango pe bazo contribuer na tina ministère oyo. Lokola papa Joanne na maman Nathalie na France. Lokola papa Paolo, pasteur Botembe na Allemagne. Donc bango pe bazo soutenir eza moyen o bazo sala bazo soutenir œuvre oyo. Lokola ba maman Karine na Londres bazo soutenir œuvre oyo. Eza moyen moko o bango pe bazo sala pour na soutenir œuvre oyo kende liboso. Nami tungisa manelo te puisque nzamba sali langa nyonso. Alobi langa kozalaka orgueil te. So komi orgueil mission na yesu ki na nzela. Pe alobi langa kozala mokonzi ya batu te, mezala serviteur ya batu. Abiso komi ka mokonzi ya batu, mission na yesu ki na nzela. Yango na vi nanga na sala ke fort. Ya komi komisa lokola mutu nyonso tu. Maman Rit toko fanda na yo so babeteli yo lisolo te oye bateke mutu wana za mosali na nzambe oko traiter nga lolenge nyonso tu so na beteli yo lisolo te eza ndenge na vivaka pe bisika nyonso tu babenga nga na kendaka ata bisika za ba pesi eloko te ok pe bo osali pe mosala na nzambe bo offrande du prophète pesate. Oui. Pesate. Oui, na bimaka ya mususu ngamona te carburant na mutuka ngai na kena ngo na sala musala na zongi ba pesi na pelo. Kala mingi te na auto sala séminaire moko koto ya ngaba.
séminaire wana nazo kende malgré na bambouteillage na bapotopoto mais nazo tia carburant mutuka na mbongo na ngai na kei na zongi bapesi ngelo te. Merci beaucoup. Il y a ce côté aux zonga qui n'a au kuta qui nini. Nous autres on est polaki et ça qui n'engeni. Tant aux zonga qui na liwa. Merci. Après tant au kuta qui na liwa aux zongi na bomoy. Merci. De Nzambe ayakopesa ordre pa ba ange na ye ba yakozongi sangai. Kaka nde to yelaki ndenge to zongelaki. Tant to komaki na porte ya lupango na monaki bato ebele na lupango. Natunaki bongo bato baye kosala nini a. Bato nango moni bato baye kotala makambo oyo Nzambe azosala na nzela na yo. Tokotaki na kati ya lupango. Tant tokomi na porte ya ndako namonaki su bato ebele na kati ya ndako. Bongo namonaki nzoto na ngai balalisaki yango na musi bafiniki yango dra. Wana Nzambe abaki na ngai kozongisa nga na 2 heures juste mais na 2 heures moins le quart esprit na nga déjà zaki wana pe nazomona makambo nyonso tu ndenge ezoleka. Tokotaki na ndako na ndenge ba jeune na quartier bayaka na matanga ba jeune na quartier bazoloba lelo tokomona bisika mutakufa kya olamukila bakosi biso pe mingi biso lelo foto mona bisika mutakufaki aolamukila lelo bamisu babi soki 2 heures juste beta la mukite lobi azokelia pa na cimetière ya Kitambo na kata ndako louange toki bazo yembela Nzambe na libanda pe ba jeune na quartier bazo yemba banzembo na bango matanga wana sali 3 jours wana 3 jours dimanche sikoyo na 2 heures ya butu ba jeune na quartier bazo yemba sala ozonga papa mwana batuto fana kina yo mbula na mbule posa na ye esila kite ba jeune na quartier bazo yemba libanda donc tokoti bazwaki esprit nanga bazongisaki yango na kati ya nzoto nanga ta bazongisi esprit nanga na kati ya nzoto nanga natalaki likolo makasi komona ndenge ba ange babandaki komata tango 2 heures juste betaki miracle liboso o Nzambe asalaki tellement na 3 jours wana nyonso tu nzoto nanga ezaki ya kokauka ata trace ya kopole ezalaki. Donc chaque jour nzoto ekauka chaque jour so bolali bolamuki nzoto ekauki bolali bolamuki nzoto ekauka nzoto nange ekauka ata baningisaki eloko te eloko te bamemaki ope na hôpital te bayeba soki okufi soki okufi te. Bon tellement ezaki déjà Nzambe abandaki koloba mpe na bandaki kosoana mama abotinga nde yango batiaki ngai na salon likolo ya musi bazozela 3 jours ekoka soki 3 jours ekoka so 3 jours elekaki dongo kele cimetière ya Kitambo donc wana elingo ezalika mosusu donc soki 3 jours ka elekaki nalamuki te wana nde tokende otia na morke swati tokekunda ye mbala moko donc nalamuka tout droit sans que moto asimba ngai puisque ezaka ntango moto azolamuka il faut asala mouvement moko ya kofanda après telemi nga nalamuka tout droit sans que moto asimba nga bongo ntango naolamuka mama Riti mwana na mwana o ngai mama bango o ngai tata mwasi na bango o nga mama leki na bango nga kambara moto banda olia esika tout la mosi waza na mwana bendana mutatikala wana azaki lisusu te batiki oyo moko panda bato bawakima nga nasala 1 minute na wabouge te nzoto esala mouvement te nawamona ka nde bato bawakima me nazokoka koloba te nazokoka mpe kosala mouvement te na nzoto. Après 1 minute nde naye kosentir nzoto ebandi kosala mouvement nde namoni ser moko ser mimi ebandi osambela ne esika moko na pierre vivante aye kosimbanga na liboko ya gauche. Mimi ayembaka? Non, mimi ayemba te. Naye komona susu ser moko frère moko pardon asimbinga na liboko ya droite frère Patrick lelo koma berger na église ya Macédoine asimbinga na liboko ya droite
nde ba bimisi ngai libanda ta ba bimisi ngai libanda ba panzani ka siko ta après 1 minute siko ba komo zonga ta ba bimisi ngai libanda nde ba tu o ba kimaki ba komi siko kozonga binga kamusa ngai vraiment omoni tanto muta kufi tolelaka tolela makami bale tozolela tozaki na mutu moko boye toza na eli sute tomone sute ya mibale za tolelaka nzambe esko kozongisa mutu wana na bomo ete mais siko tango nzambe azongisa mutu wana bomo ayoki libondeli na yo azongisi mutu wana na bomo tokimaka mpona nini ngelo ne kamusa ngai ngwana tokimelaka nini oleli nzamba zongisa mutu wana nzamba zongisi mutu wana siko kimela tokima nini bongo ta babimisi nga libanda bapesi ngai miliki na maki ya mobesu na melaki na bandi ko parler langue puisque nzamba baki na nga tangu na kolamuso na kosala ba miracle oyo ezolakisa nga mutu na tindio le jour wana nzamba sala ba miracle moko ona ndimaka te ke un jour nzamba ko sango na nzela na ngai nazo tambwa na kasa batu nazo simba batu bazo kueya ba demo bazo bima banzota batu 5 babenga na bango ba mari de nuit ba femme de nuit bazo bima banzota batu 5 babenga na bango puisque souffle ko lobeza kité nazo simba ka batu bazo kueya elamba na ngaso etuti ko kueya les jours wana batu nyo surtout on a simba ka bazaka na problème ko bota lelo ba bota pe nzambe apesa ngai 9 dons oyo eza koaccompagner ministère na ngai pe badon nyonso oyo nzambe apesa ngai ti lelo esalaka badon nini wana nzambe apesa ngai don ya miracle apesa ngai don ya prophétie apesa ngai don ya parole de connaissance apesa ngai don ya guérison apesa ngai don ya interprétation ata ndoto neza ya ndenge nini tolimbo lilango ndoto nilingo lakisa boye eza don oyo nzambe apesa ngai pe badon nyonso oyo nzambe apesa ngai esalaka donc partout natambolaka na ministère na ngai en tout cas nzambe asalaka makambo mibale ata makambo misatu nzambe asala yango donc mpona naloba miracle eza réel nzambe aza miracle mais miracle basalela yango publicité te que nzamba obiki sabatu les 30 bongo lelo le premier nzamba obiki sabatu te ka les 30 photos de la nzamba ti les 30 le 29 obiki sa te nzamba biki sa chaque jour donc ata yo pozo landanga soko za connecté na molimo mon santo miracle ça na vie na ata yo pozo landanga ozaki na problème ezotungiso ata problème ngoza ndenge nini o bando kota ndako libala bana baoya te kaka ndenge la émission o oza connecté na molimo mon santo miracle esa na vie na yo e ozoluka ezopesa melayo mbe na yaki koyebisa bato mpona lelo tosuki awa mutu nyonso to aza besoin na nga koluka nga à partir à lundi le lundi na banda koyamba bato 6h ti 22h ti 22h donc na makambo nyonso ona koyi koloba message nanga de base ezake yo nanga to bongola mitema totika masumu koya na Yesu ekomi pene soko za mato ya koyoka oyoka soko za motema osalela nzamba pambola biso. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très émouvant ce témoignage. Qui est pas à évangéliste Dieu merci. Un témoignage vraiment très émouvant. Akoufi a sécu après 3 jours. Et Torosa la moi enquête moko, mais le temps de mission Zakoya, en tout cas, vous avez toujours branché la bisso. Toro kende ko yo kabande ko mususu o bazala qui sur place, o ba viva qui likambo pendant ces 3 jours là, ndenge de bande ko leka pendant ces 3 jours donc zeka ko le na ko les aki ndenge nini tanga zonga kasala kinini pour que ozana comme on a toujours dit en français pour avoir un esprit net, pour avoir un cœur net, pour ndima donc ba flouer le loi na makambo to zali ko ba parce que mingi
que non, en fait, comme l'internet tout est faux, parce que même les messages aux les internet, ce sont de fausses histoires montées de toutes pièces. Donc une surprise, cette enquête là, l'émission prochaine donc cette émission pour aujourd'hui est finie et cette émission pour aujourd'hui est finie, mais le sujet est toujours continuel. Je crois que aussi Sango la prochaine fois, hein, la prochaine fois aussi ça m'a mort. Donc on aura notre deux uniques maman ici. Donc Nicolas Goya aussi Sango nyon surtout mort. D'accord, Nicolas Zali Goya aussi Sango mort. Voilà, c'est l'émission Rien que la vérité qui prend sa fin, qui a été commentée par Ruth Moussamba. La chaîne chrétienne, dans cette une émission chrétienne, dans cette chaîne chrétienne Tolonacé TV, avec maman évangéliste Anne Kalambaï. En tout cas, si Jésus-Christ ne revient pas, moi je bénis les seigneurs parce que na canal il y a prédication différents intervenants l'équipe na émission en tout cas moi je suis déjà en train d'avoir un plus et la paix aussi s'installe dans ma vie. J'espère que cela aussi est égal na yo tant aux différents intervenants au bazo les canaux émission Rien que la vérité aux autres kimia questions aux opposées. J'espère que ce ne sont pas de questions pour affronter éprouver ou affronter les serviteurs de Dieu, mais ce sont des questions aux autres et apporter lumière na besoin d'ombre aux ils ranger ou bien ils prendre espace na vie na yo. Donc contactez-nous des canaux au début, n'hésitez pas, la plus 243 81 0050 759. Je suis aussi en train de remercier Oyazaki Nassima Caméra, Joe Lutondo, Joe Lutonda. Voilà, Joe Lutonda. C'est un frère aussi bien. Mikolo Yendem Tassimbi caméra. Azosala que image comme la bino. Merci aussi à Isaac Ouazali, directeur du programme. Il y a Tolonacé TV. Voilà. J'espère qu'il n'y a plus autre chose à dire, évangéliste. Te clôturer. Liloba. Yasuka pona lelo onakoloba ndenge na lobaki na troisième partie ya témoignage na biso pardon na deuxième partie esengi na biso tango zolanda témoignage oyo kolanda ona sentiment te koluka te omona kaka mutu akufaki alamuki mais luka osala méditation vi na yo osala méditation vina otala nano etamboli nozo tambola ndenge nini est-ce que lelo pena soki yesu aye okelola to okende te est-ce que lobi soko kufi po olinga te obenga na esprit de mort obenga na ngote mukolo moko yona ngato okufa kaka soki yesu aye te mais soko kufi lelo okopasser vina wapi na séjour de mort to na paradis. Bien aimé, esenge na biso to banga nzambe. Europe eza lola te, Amérique eza paradis te. Esenge na biso to banga nzambe eza na vie mususu ozo na biso sima na liwa. Soko lingo zwa biso to ba question nyonso to oyo ko zana ngo pona ko poser okobenga biso na plus 243 81 067 39 95 plus 243 81 067 39 95. Pe soko lingo kota contact na biso pe na Facebook soko beti Dieu merci Munkenda Kinsala omona ngai na Facebook comme ça ba question nyonso to oyo ko poser toza na pona ko répondre pe mutu muso a répondre tezaka ngamo ko mutu na ko répondre na ba question nyonso to ko poser nzamba pambola biso. Merci beaucoup Nzamba Pambola Bissonias Oyo tozui occasion ya kozwa frère évangéliste Dieudonné évangéliste Dieu merci. Je vous laisse aujourd'hui, donc restez avec nous dans le Baka le plus longtemps possible et vous ne serez pas déçus, en compagnie de l'émission Rien que la vérité avec Ruth Moussamba et dans cette plateforme, dans cette chaîne en ligne chrétienne Tolonacé TV.
Shalom chez vous, shalom, shalom, shalom.